Aimé Kanou, le frère Aimé Kanou, Otobenga mingi évangéliste Aimé Kanou, et Bela Batukande Toyebi, Babenga Ekaye, papa Aimé Kanou, musicien surtout chrétien Aimé Kanou, le frère Aimé Kanou, mingi Batumosusu Babenga Kaye, papa Aimé Kanou. Lelo mama étoile na ye, bandekonangai, toye na ma dossier, toye na makambo, toye na ya somo nini, et komeli papa na biso Aimé Kanou. Dossier eza ndenge nini, likambo ezali ndenge nini, makambo eza ndenge nini, papa Aimé Kanou nini ekomeli ye. Bandeko nanga ka ndenge ezalaka, s'il vous plaît, bokoti na chaîne na biso ya Étoile Nines TV, s'il vous plaît, na osenga na bino s'abonner massivement, likola ko sabonaka, partager vidéo na biso, aimer, liker, ekosala malamu. Lelo toye kande boyebi nga na yaka toujours na yebisaka bino soki ya koloba ezali na koya, soki ya koloba ezali te, en tout cas na koya te na yaka po na yebi ke awa dossier ezali situation circonstance ezali yango bomona kanga na yaka. Voilà, lelo na ye na dossier ya papa na biso Aimé Kanou, musala nzambe ya tongo oya banaye ko servir nzambe de pikala. Ministère ya le frère na biso Aimé Kanou eza ministère moko oyo ebandi lelo te, eza ministère moko ya kala. Ministère moko ya kala, ba série surtout ya papa na biso Alain Moloto, ba papa na biso Charles Mumbaya, ba mama na biso Marie Misamu, ba mama Laure Mbongo, ba série wana ba mama Tete, mama Thérèse, eza ba série na bango, donc ba série ya ba papa na biso Aimé Kanou nde ba série na bango. Lelo ndeko na bino mama étoile na ye bandeko na nga po mbutu ya makasi eye kola muka, mbutu ya makasi eye kotelema nini, qu'est-ce que se passe, nini ezoleka, nini ezo se passer, mokili elobi, mokili egangi, soki mokili egangi nga naza nani pona boya. Donc soki mokili egangi, je suis censé et obligé ya koya pe pa na bino pona kopanga nteke, pona koya ko partager. Lelo na ye ko partager na bino. Le frère na biso Aimé Kanou, que passe, qu'est-ce que se passe? Toyeba biso nyonso histoire ya divorce ya mwasi na ye Madame Karine Mujinga. Ezalaka bongo wana nde kombo ya mwasi na ye Voilà. Séparation na bango. Bayaki ko se séparer. Na ko se séparer na bango wana jusqu'à présent toyebaka te eza nini cause ya séparation na bango. Nanga na bino toyebaka te. À chaque fois que bakotisaka le frère Aimé Kanou na ba interview, le frère Aimé Kanou azalaka toujours na attitude ya koloba ke non nga ata soki lelo oyo madame andimi tozonga na tokozonga na pona lingaka ye na kobala pete. Na côté ya sœur na biso Karine Mujinga totikala en aucun jour koyoka sœur Karine Mujinga lobi nini, sœur Karine Mujinga apesi ba explication nini na libala na bango, en tout cas totikala koye bango te. Nzoka le frère na biso Aimé Kanou aza déjà moto asala ba divorce ebele. Donc libala ya sœur Karine Mujinga eza libala oyo communauté congolaise yebaki réseaux sociaux surtout yebaki po azalaki légalement marié, et surtout ezalaki ba série oyo frère na biso Aimé Kanou azalaki na succès ya makasi. Yango bato ebele bayebaki ke oyo mwasi ya frère Aimé Kanou, mais en réalité frère Aimé Kanou na biso azalaki nzoka na vie na ye mosusu azalaki nango dans le passé o bato ebele batikala koyeba te. Ba révélation eye kobima nzoka divorce oyo ya frère Aimé Kanou ezalaki divorce ya liboso te, ezalaki divorce oyo déjà asala divorce mosusu ayaki kobala sœur na biso Karine. Bato ya YouTube na kotiela bino vidéo bokolanda ba explication nyonso ya makambo eye kobima pona les frères na biso Aimé Kanou. Bon, namoni bato ebele baye kofinga Aimé Kanou balobi les frères Aimé Kanou azalaka vraiment sérieux te, ti mwasi na ye Madame Karine Mujinga alongwa epa na ye, c'est parce que le frère na biso Aimé Kanou azalaki mutu moko alinga basi makasi, bando bima na basi ya orchestre na ye, batukutu ya quartier ba jeune fille abando bima na bango makasi. Yango eyaki kosala ke mwasi na ye ayaki kolongwa na kati ya libala. Bon, la famille eza na eloko ifo na yebisaka bino na bandi na salaki analyse moko ya sœur na biso Nathalie Makoma. Na betaki lisolo ya sœur Nathalie Makoma ndenge alobaki na interview na ye ke ti abande koyemba na ebandeli wana abande koyemba teke parce que
azoyembela nzambe koyemba na bango oyo ya bando yemba na ebandeli ezalaki koyemba kaka tikanga na yemba azoyemba mpo na succès personnel na ye moko azoyemba mpo na ye moko abando yembela na ye nzambe mais ti lelo oyo aye kozonga komi koyembela nzambe c'est parce que de son côté amoni ke ngonga ekoki ntango ekoki azonga atiaki bonzambe na kati na ye yango wana lelo oyo azongeli nzambe lelo oyo ser na biso Nathalie Makoma azongi lisusu koyemba. C'est de la même façon avec le frère Aimé Kanou. Le frère Aimé Kanou soki totali frère Aimé Kanou ya kala na frère Aimé Kanou ya sika il y a au moins une grande différence. Botala que frère Aimé Kanou ya kala aza frère moko oyo abando lingana mingi biloko mokili abando lingana kolata makasi sapologie mataye kita aza frère moko azalaki na propriété moko ya kolekisa déjà boyebi mibali o balingaka propriété makasi o tobengaka sointeté baza mibali o bavandisaka basi bien te na bandako ya libala mais tandis que mibali oyo bandimaka keno oyo nyonso naza nango na kolata priorité mwasi nanga priorité bana nanga en tout cas la plupart ya mibali wana bazalaka mingi baventurier te eza bongo mais soki tozongi na kala le frère na biso Aimé Kanou aza mutu moko aza moko ya bamusicien abando linga sainteté sointeté makasi abando linga kolata donc kolata ezalaki priorité na ye abando tia kolata eloko ya liboso na vie na ye mais lelo oyo vous allez comprendre que le frère akoli a comprendre que basi ezaka mutu moko aye ko comprendre lelo ke mwasi o na vanda na ndaku moko o na bala Karine Mujinga zaki mwasi moko ya bien o na méritaki mais malheureusement na temps wana natikala kopesa ye bolingo te malheureusement na temps wana nazalaki wana po na ye te mais soki tokoki kozongana malamu tozongana to construire vie na biso siko mwasi azaka na ba blessure wana ya kala ya koloba keno mobali oyo aferaki souffrir nga nakoki kovanda lisusu na ye te eza kaka mwa makambo ya mwasi na ye ex mwasi na ye madame Karine eza bongo mais na kilelo oyo le frère ba frère pengwaki tolandaki kutu ezalaki mwa témoignage ya frère na biso lifoko du Thomas Lokofo aloba nini tango babando yemba babima na basi toyebi déjà que na communauté surtout communauté congolaise eza communauté moko la plupart penza ya basi bazalaka kande ezalaka donc soki alingi mobali omona azolinga na ye mobali ti akoluka numéro na ye ti abima na ye tomona kango epai ya ba musicien chrétien tomona kango epai ya ba musicien o bayembaka musique ya mokili donc eza réalité o biso moko tomonaka o biso nyonso tomonaka eza réalité ya kobomba te eza réalité ya makasi ezalaka penza bongo la famille na yebisaka bino toujours et encore bilo mosusu photo lobaka bilo mosusu photo betelaka lisolo biloko mosusu photo sololaka ezalaka toujours bongo donc les frères na biso ye pe akotaki na ba mozindo ya babiloko wana mais lelo oyo aye ko réaliser et puis azana passé prendre boyebi mariage na ya liboso oyo ya bibale donc na mariage na ya liboso tango akomi vedette akomi star alingaki mwasi moko mosusu mais aye kovanda lisusu mais makambo ezovandaka te aza kaka na mutu na ye na makanisi na ye eza kaka nazala ngaka likolo ka ndenge ezalaka ndenge ya mibali mosusu botenir les frères na biso Aimé Kanou rigueur te na côté wana bato ebele bapingaka ye le passé reste dans le passé tokoki komema passé na présent te totikaka passé etikali na passé evandi na passé biso tokomi kotambola na présent tokomi kocontinue na présent ezalaka bongo courage penza na frère Aimé Kanou bandeko na biso ya YouTube en tout cas nazotiela bino kande boyebi message le frère Aimé Kanou interview na ye ya libala na ya liboso na libala na ya mibale ndenge makambo ikendaki ndenge pe makambo etambolaki bokoyoka bino moko na matoi na bino bo comprendre le frère Aimé Kanou auta wapi vi na ye ezalaki ndenge nini vi na ye atambola yango ndenge nini parce que eza na ba réalité ebele oyo biso toyebaka te eza na ba réalité ebele oyo la plupart ya bato toignoraka eza na ba réalité mosusu na vie oyo totiaka en considération te ezalaka penza bongo na système moko ya kitoko voilà tolanda
interview. Est-ce que vous regrettez quand même? Parce que je pense que vous n'étiez pas pour. Vous savez, s'il y a des gens qui aiment leur femme, j'étais parmi. Ok, je donnerai tout. Et même plus tard, je crois que je l'ai dit, je voulais donner tout ce qu'il fallait pour la récupérer. Oui, et donc je ne pouvais pas en tout cas être d'accord. Et je ne souhaite pas, vous ne savez pas ce que je suis en train de vivre, vous ne savez pas le mal que je suis en train d'endurer. J'ai des nuits et des nuits blanches comme vous ne pouvez pas imaginer. Je demande à ceux qui peuvent continuer à croire en moi, de continuer à le faire, à ceux qui peuvent prier pour moi, de continuer à le faire. À ceux qui ne peuvent pas, ils en ont aussi le droit. Parce que je ne pourrais pas convaincre non plus tout le monde. À ceux qui ne peuvent pas, il y a la lecture parce que bon, c'est ça que je dis, si moi je dois parler, je tirerai les draps de mon côté. C'est ça qui se passe en fait quand il y a un problème. Si l'autre doit parler, elle tirera. Est-ce que vous pouvez du moins avoir votre fille? C'est interne, moi je crois que ça c'est tout à fait interne et voilà, c'est interne, je crois pas qu'il faut qu'on en parle à la place publique. Mais par rapport à votre public, c'est ce que j'ai l'impression que vous voulez qu'ils puissent garder en fait de tout cela, malgré que vous n'avez pas tellement envie de rentrer vraiment un peu plus en profondeur. Ce que je veux leur dire tout simplement, ce que je fais 26 ans de carrière. J'ai eu des erreurs, j'ai eu des fautes, j'ai eu peut-être que, et aussi, j'ai eu mes erreurs qu'elle a couvertes en tant que femme. Je crois que c'était ça son rôle, elle a bien fait. Je ne peux pas non plus dire que ma femme était mauvaise. Ma femme, c'était une très bonne femme. Jusqu'à ce que ce qui est arrivé arrive. Donc à cela ne tienne, ce qui m'aime, je peux tout simplement leur demander de continuer à croire en moi. Parce que je crois que quand on veut servir Dieu, c'est pas facile en fait. Vous savez, une fois je dis que le diable est tellement risé, il sait exactement où tirer pour nous avoir. Vous voyez, le diable sait exactement qu'en me retirant cette fille, je resterai catastrophique. Ce qui vous a eu, et c'est ce que j'ai vécu. Il vous a eu. Non, mais c'est ce que j'ai vécu, mais je veux dire, je ne veux pas m'arrêter là. Je crois que ma vie continue, que mon expérience continue avec le Seigneur. Je continuerai, je dis dans une de mes chansons que je suis en train de préparer. Aussi longtemps que je vivrai. Le divorce a déjà été prononcé. Écoute, je crois que on ne la verra plus dans les films. Ouais. Non, mais. C'est un téléspectateur. Parce que tu ne veux pas tu ne veux plus l'exposer, ou bien parce que nous avons appris que tu es divorcé. Aïe, 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 aïe. Je vous ai dit qu'on ne la verra plus dans le clip. Et c'est vrai qu'il y a des gens d'une petite esprit qui ne rêvent qu'avoir une femme. C'est-à-dire que la femme qui passe à la télévision, je crois que je l'ai trop exposé. Et donc maintenant, elle ne passera plus à la télévision. Donc qu'on s'adapte à ne plus la voir à la télé. Quand je suis divorcé, je crois que j'avais dit dans une de mes chansons, si un jour tu partais, je te rattraperai. Donc croyez-moi, je ferai tout ce qu'il faut pour la rattraper. Je donnerai, j'irai jusqu'au dernier souffle pour la rattraper. Sauf si vraiment ça va être impossible, on sera obligé de subir ça. Mais je crois que je donnerai le meilleur de moi-même. Ce n'est pas moi. Voilà frère Alain Moloto. Ils sont en train de la chercher. Eh bien, Linda qui vous. Eh frère Emekano. Il faut chercher à la rattraper vite avant que cela devienne trop tard. On va passer. C'est quand même un nom public. Qu'on se le dise. En plus ce soir, au nom de Dieu. Merci papa pour. Je
je dirais, cette franchise, cette honnêteté. C'est parmi les rares personnes qui sont à l'aise à répondre sur certaines questions. Oui, moi je me dis, regarde, moi je chante ma vie, tu sais, il y a des moments où tout ce que je traverse, je me dis que tout ce que je vis, tout ce que je traverse, peuvent arriver à beaucoup de gens. Et si moi, en tant que serviteur de Dieu, je reçois des choses comme ça, je crois que si ça me sert de leçon, ça peut servir de leçon aussi aux autres. Je crois que c'est une résolution que je prie, que j'ai prise. Et donc, voilà, je me dis que ça ne doit pas être un secret. Et au moment opportun, on vous dira si voilà, ça marche ou pas. Donc, il faut qu'on va être sincère, on va être bien devant pour pas que ça crée un peu trop de questions, c'est pas intéressant. Les questions reviennent tout le temps quand on cherche surtout à camoufler la chose, ça revient, ça ne me rappelez pas après pour me poser telle question. Il est là, il a été clair. Pardon les amis. Bon, ce que je vois, je suis pas la seule en tout cas à le remarquer. Bon, écoute, je crois que voilà, nabandi biso nyonso to kolanda awa le frère na biso Aimé Kanou, le frère Aimé Kanou musala nzambe ya tongo to koyoka ye ba explication nyonso alobaki ye penza na mwasi na ye ex mwasi na ye le frère na biso Aimé Kanou ti lelo a changer na ye balobate alobaka ngo toujours que non soki opportunité et monani ya kolobaki non ye na mwasi ex mwasi na ye bazongana en tout cas akoya na pete nyonso bazongana mais soki ekosala ke no bazongana te wana akotikala na ye célibataire to divorcé tina ndenge mokili ekosila ekozala bongo. En tout cas la famille nga nalobaka toujours na bandeko nyonso obali ntango bokota na bandako ya babala botiaka ngo déjà na mutu ke on se marie pour la vie tobalanaka te ke non en attendant un jour na kodivorcaka te bunda na oyo okuti na vie na yo bunda na oyo mokili epesi yo. C'est vraiment encore important. Eza na batu mosusu ozokota na ndako ya libala mbamakanisi na yo ezaka libanda. Tango bokota na bandako ya mabala botiaka en considération ke awa nde vi na vi awa vi na nga nde bandi. Kotiaka na makanisi ya libanda te non parce que namoni camarade na nga ye wana basombeli ye mutuka nga pe mobali fo asombela nga parce que namoni mutuki nganda asali voyage nga pe fo kana voyager non. Muntu na mutu aza na ndenge ya kovivre na libala na ye. Ezalaka toujours bongo s'il vous plaît chers compatriotes chers congolais babino bozolandaka mama na bino Étoile Nines TV mabala eza na ba réalité yango bayebisaka biso toujours que non le mariage c'est pour les adultes soki omoni ke ekosimba na yo te oza na kibomwana na kati na yo malamu kobala na yo te malamu kokota na ndako ya libala te po soki okoti na ndako ya libala oza nanu mwana ekosimba te kozalaka ba problème na ba problème. C'est vraiment important. Ceux qui ont moniqué, je m'excuse, dès le départ, osa déjà posé, osa na ba capacité ya kobanda ko encaisser ba makambo, wana bala, wana pesa na ko conseiller bala, mais ceux qui ont moniqué, okokoka na yo te ozala mama bilela, papa bilela malamu o bala na yo te. O vanda na ndako ba parents na yo jusqu'à ce que mukolo nzamba kozongaka ezana batu mosusu baboya kobala. Cela ne veut pas dire que bawana baza bazoba te batu mosusu bandima kobala. Cela ne veut pas dire que ba oyo nde bango nde baza na sagesse te. Libala to apprendra ka chaque jour, libala yaka na ba réalité nango chaque jour eza mwa bongo. En tout cas courage na frère na biso Aimé Kanou kande na lobakango nzamba lola apesa yo makasi. Nzambe oya sungaka asunga yo ba projet na yo surtout ya encore ekende liboso mwasi na yo ayokela yo mawa un jour to ya kolala kolamukaka boye mwasi na yo azongela yo ekozala penza lokumu epa na Nzambe po ezalaka toujours neti moi personnellement ezalaka toujours prière nanga nalingaka te komona basala Nzambe lelo bazo divorcer sala nga pasi parce que basala Nzambe toza ba exemplaire il faut normalement to lakisa na mokili ke non biso toyebi biso tozo bunda pona ovanda na ndako ya mabala mais soki tomona basala Nzambe mosusu bango moko babandi ko divorcer en tout cas ezo sala pasi ya makasi. Voilà bandeko na nga tolanda ba explication mosusu ka ndenge ezokende ka ndenge ezotambola na système moko ya kitoko. Frère Aimé Kanou, mama Karine Mujinga lembisa motema papa ya Aimé Kanou azalaka toujours na bolingo na yo. Papa Aimé Kanou depuis bo divorce ti lelo
alobaka ngo kaka alobelaka kaka abetaka kaka lisolo ya divorce na bino alingaka yo kaka. Le frère Aimé Kanou, oyo tobengaka mingi évangéliste Aimé Kanou ebela batuka nde toyebi babengaka ye papa Aimé Kanou, musicien surtout chrétien Aimé Kanou, le frère Aimé Kanou, mingi batu mosusu babengaka ye papa Aimé Kanou. Lelo mama Étoile na ye bandeko na ngai toye na madossier, toye na makambo, toye na ya somo nini ekomeli papa na biso Aimé Kanou. Dossier eza ndenge nini, likambo ezali ndenge nini, makambo eza ndenge nini, papa Aimé Kanou nini ekomeli ye. Bandeko na nga ka ndenge ezalaka, s'il vous plaît bokoti na chaîne na biso ya Étoile Nines TV, s'il vous plaît na osenga na bino s'abonner massivement, likola ko s'abonaka, partager vidéo na biso, aimer, liker ekosala malamu. Lelo toye kande boyebi nga na yaka toujours na yebisaka bino soki ya koloba ezali na koya, soki ya koloba ezali te, en tout cas na koya te na yaka po na yebi ke awa dossier ezali, situation circonstance ezali yango bomona kanga na yaka. Voilà, lelo na ye na dossier ya papa na biso Aimé Kanou, musala nzambe ya tongo oya banaye ko servir nzambe depuis kala. Ministère ya le frère na biso Aimé Kanou eza ministère moko oyo ebandi lelo te, eza ministère moko ya kala. Ministère moko ya kala, ba série surtout ya ba papa na biso Alain Moloto, ba papa na biso Charles Mumbaya, ba mama na biso Marie Misamu, ba mama Laure Mbongo, ba série wana ba mama Tete, mama Thérèse, eza ba série na bango, donc ba série ya ba papa na biso Aimé Kanou nde ba série na bango. Lelo ndeko na bino mama Étoile na ye bandeko na nga po mbutu makasi ye kola muka, mbutu makasi ye kotelema nini, qu'est-ce que se passe, nini ezoleka, nini ezo se passer, mokili elobi, mokili egangi, soki mokili egangi nga naza nani pona boya. Donc soki mokili egangi, je suis censé et obligé ya koya pe pa na bino pona kopanga teke, pona koya ko partager. Lelo na ye ko partager na bino. Le frère na biso Aimé Kanou, que passe, qu'est-ce que se passe? Toyeba biso nyonso histoire ya divorce ya mwasi na ye Madame Karine Mujinga. Ezalaka bongo wana nde kombo ya mwasi na ye Voilà. Séparation na bango. Bayaki ko se séparer. Na ko se séparer na bango wana jusqu'à présent toyebaka te eza nini cause ya séparation na bango. Nanga na bino toyebaka te. À chaque fois que bakotisaka le frère Aimé Kanou na ba interview, le frère Aimé Kanou azalaka toujours na attitude ya koloba ke non nga ata soki lelo oyo madame andimi tozonga na tokozonga na pona lingaka ye na kobala pete. Na côté ya sœur na biso Karine Mujinga totikala en aucun jour koyoka sœur Karine Mujinga lobi nini, sœur Karine Mujinga apesi ba explication nini na libala na bango. En tout cas totikala koye bango te. Nzoka le frère na biso Aimé Kanou aza déjà moto asala ba divorce ebele. Donc libala ya sœur Karine Mujinga eza libala oyo communauté congolaise yebaki réseaux sociaux surtout yebaki po azalaki légalement marié, et surtout ezalaki ba série oyo frère na biso Aimé Kanou azalaki na succès ya makasi. Yango bato ebele bayebaki ke oyo mwasi ya frère Aimé Kanou, mais en réalité frère Aimé Kanou na biso azalaki nzoka na vie na ye mosusu azalaki nango dans les passés o bato ebele batikala koyeba te. Ba révélation ye kobima nzoka divorce oyo ya frère Aimé Kanou ezalaki divorce ya liboso te, ezalaki divorce oyo déjà asala divorce mosusu ayaki kobala sœur na biso Karine. Bato ya YouTube na kotiela bino vidéo bokolanda ba explication nyonso ya makambo eye kobima pona les frères na biso Aimé Kanou. Bon, namoni bato ebele baye kofinga Aimé Kanou balobi les frères Aimé Kanou azalaka vraiment sérieux te, ti mwasi na ye Madame Karine Mujinga longwa epa na ye, c'est parce que le frère na biso Aimé Kanou azalaki mutu moko alinga basi makasi, bando bimana basi ya orchestre na ye, batukutu ya quartier ba jeune fille abando bimana bango makasi. Yango eyaki kosala ke mwasi na ye yaki kolungwa na kati ya libala. Bon, la famille eza na eloko ifo na yebisaka bino na albandi na salaki analyse moko ya sœur na biso Nathalie Makoma. Na betaki lisolo ya sœur Nathalie Makoma ndenge alobaki na interview na ye que
ti abande koyemba na ebandeli wana abande koyemba teke parce que azoyembela nzambe koyemba na bango oyo abando yemba na ebandeli ezalaki koyemba kaka tikanga na yemba azoyemba mpona succès personnel na ye moko azoyemba mpona ye moko abando yembela na ye nzambe mais ti lelo oyo aye kozonga komi koyembela nzambe c'est parce que de son côté amoni ke ngonga ekoki ntango ekoki azonga atiaki bonzambe na kati na ye yango wana lelo oyo azongeli nzambe lelo wana lelo oyo sœur na biso Nathalie Makoma azongi lisusu koyemba. C'est de la même façon avec le frère Aimé Kanou. Le frère Aimé Kanou soki totali frère Aimé Kanou ya kala na frère Aimé Kanou ya sika. Il y a au moins une grande différence. Botala que frère Aimé Kanou ya kala aza frère moko oyo abando lingana mingi mingi biloko ya mokili abando lingana ye kolata makasi sapologie mataye kita aza frère moko azalaki na propriété moko ya kolekisa déjà boyebi mibali o balingaka propriété makasi o tobengaka sointeté baza mibali o bavandisaka basi bien te na bandako ya libala mais tandis que mibali oyo bandimaka ke non oyo nyonso naza nango na kolata priorité mwasi nanga priorité bana nanga en tout cas la plupart ya mibali wana bazalaka mingi mingi baventurier te eza bongo mais soki tozongi na kala le frère na biso Aimé Kanou aza mutu moko aza moko ya bamusicien abando linga sainteté sointeté makasi abando linga kolata donc kolata ezalaki priorité na ye abando tia kolata eloko ya liboso na vie na ye mais lelo oyo vous allez comprendre que le frère akoli a comprendre que basi ezaka mutu moko aye ko comprendre lelo ke mwasi o na vanda na na ndaku moko o na bala Karine Mujinga zaki mwasi moko ya bien o na méritaki mais malheureusement na temps wana natikala kopesa ye bolingo te malheureusement na temps wana nazalaki wana po na ye te mais soki tokoki kozongana malamu tozongana to construire vie na biso siko mwasi azaka na ba blessure wana ya kala ya koloba ke non mobali oyo aferaki souffrir nga nakoki kovanda lisusu na ye te eza kaka mwa makambo ya mwasi na ye ex mwasi na ye madame Karine eza bongo mais na kilelo oyo le frère ba frère pengwaki tolandaki kutu ezalaki mwa témoignage ya frère na biso lifoko du Thomas Lokofo aloba nini tango babando yemba babima na basi toyebi déjà que na communauté surtout communauté congolaise eza communauté moko la plupart penza ya basi bazalaka kande ezalaka donc soki alingi mobali omona azolinga mobali ti akoluka numéro na ye ti abima na ye tomona kango epai ya ba musicien chrétien tomona kango epai ya ba musicien o bayembaka musique ya mokili donc eza réalité o biso moko tomonaka o biso nyonso tomonaka eza réalité ya kobomba te eza réalité ya makasi ezalaka penza bongo la famille na yebisaka bino toujours et encore bilo mosusu photo lobaka bilo mosusu photo betelaka lisolo biloko mosusu photo sololaka ezalaka toujours bongo donc les frères na biso ye pe akotaki na bamozindo ya babiloko wana mais lelo oyo aye ko réaliser et puis aza na passé prendre boyebi mariage na ya liboso oyo abi balé donc na mariage na ya liboso tango akomi vedette akomi star alingaki mwasi moko mosusu mais aye kovanda lisusu mais makambo ezovanda te aza kaka na mutu na ye na makanisi na ye eza kaka nazala ngaka likolo ka ndenge ezalaka ndenge ya mibali mosusu bo tenir les frères na biso Aimé Kanou rigueur te na côté wana bato ebele bapingaka ye le passé reste dans le passé tokoki komema passé na présent te totikaka passé etikali na passé evandi na passé biso tokomi kotambola na présent tokomi kocontinue na présent ezalaka bongo courage penza na frère Aimé Kanou bandeko na biso ya YouTube en tout cas nozotiela bino kande boyebi message le frère Aimé Kanou interview na ye ya libala na ya liboso na libala na ya mibale ndenge makambo ikendaki ndenge pe makambo etambolaki bokoyoka bino moko na matoi na bino bo comprendre le frère Aimé Kanou auta wapi vie na ye ezalaki ndenge nini vie na ye atambola yango ndenge nini parce que eza na ba réalité ebele oyo biso toyebaka te eza na ba réalité ebele oyo la plupart ya bato toignoraka eza na ba réalité mosusu na vie oyo totiaka en considération
te ezalaka penza bongo na système moko ya kitoko. Voilà, tolanda ba interview ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.